diama Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour chers amis, vous êtes bien sûr Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisele Umba. Lelo toye na conférence. Vraiment, il y a monsieur Dr Denis Mukwege. Aza vraiment compatriote aye na France awa, toza na Champs-Élysées. Vraiment bolanda, batu nyonso bazoloba. Toye baka ba information pour na Congo na bino mosali na bino. Diamant Noir ayaka toujours pour nous recevoir information pour na bino. Vraiment suivez-moi, vous n'allez pas être déçus, suivez-moi. Soyons, écoutez, chers amis, changeons l'image du Congolais. Nous avons cette capacité de parler, de demander la parole, d'avoir la parole, de parler avec quelqu'un sans le brutaliser. Hein? Moi, je trouve, s'il vous plaît. Je voulais faire une proposition à M. Mukwege. Comme c'est un monsieur de confiance, la diaspora depuis longtemps il cherche le financement que la diaspora contribue. M. Mukwege peut ouvrir un compte pour que la diaspora contribue 1 euro jusqu'à 100 euros, le nombre de la diaspora. Cet argent-là, ça va faire beaucoup de choses, ça va accélérer les choses au pays, pour libérer notre pays. C'est ça que je voulais dire. On ne peut pas se séparer sans que je puisse dire combien je suis ému par votre présence aujourd'hui, à toutes les suggestions constructives que vous avez pu donner. Je rentre au pays avec un grand espoir que nous sommes en voie de construire un nouveau Congo. Je vous remercie du fond de mon cœur et à la prochaine. Merci. Oui, bonsoir Patrick Mboyo. Bonsoir Diamant Noir. Vraiment merci. Bonsoir aussi à Edino Image. Ah, c'est grâce à Edino que je suis là moi. Voilà, c'est normal. Ben, il y a une conférence, tout le monde qui vraiment ça on a équipe pour Dr Denis Mukwege. C'est un homme respecté, respectable parmi les Congolais. L'Africain le plus en vue actuellement dans le monde, c'est Dr Denis Mukwege. J'avais assisté lors de la remise de prix qui est pris Sakharov dans le Parlement européen. J'avais aussi assisté tant qu'il fallait comment je peux dire
annoncé, nominé pour le prix Nobel de la paix face à Malala, la jeune afghane. Donc c'est un homme que je suis, l'assistant à l'événement Mingi a pris ma paix Sakaye. C'était normal pour nous rappeler à Paris pour nous yoka ou azaki na ngoya koloba. Un mot à tous les Congolais, Congolais au Bangladesh. Bon, na muku c'est rare que l'homme providentiel a raté. C'est plus le mot lobaki, la kana qui engopé, c'est que tout sangana derrière un homme, tout sangana derrière un idéal. Le docteur Mukwege a compris qu'on a l'élo, tout comme à cause à la thé, mais le Congo survivra. Donc, ce qui te tient, mécanicien ensemble dans un idéal où il n'y a pas à partager en gros. Azala zalate idéal ou repoussera. Mais ce qui te tient espoir sur yé, l'objet sera zalité, tu vas dessus. Moi, mon cœur est vraiment merci Patrick Mboya Lingolba Mingi pour la monnaie à se réserver, mais bon, merci quand même. Merci Diamant. Non, c'est pas question d'aller reposer là, mais la lobby à moi mon cœur au lobby dans le balaba congolais, la PC vraiment na loba loba moko na tout na yambi bande comme susu. Balobi qui bazui et l'autre côté bon baye ba monika neti mo makele après suki bon oui ça on y ba bisa discours à Salimé rien de plus. Ça dépend de l'ito ini ba yokela ki yango mais ngana yoka ki na lito il y a un scientifique face à un autre scientifique Azaroloba un universitaire azoyoka un universitaire je pense que bande koba me karota la lisusu peut-être na live ba yoka ki bien té mais bako taper na YouTube notamment l'émission na yo bako mona discours bako yoka lisusu pour moni ezala père moko lokwa na classe quoi professeur sera tangisi bana nyonso moi je suis enseignant à l'université bana nyonso ba yoka la minute wanante ba comprendre rapide na minute wanante pour na mususu na minute azo kanisa alia quitté muso kanisa ta mususu copain na ye muso kanisa ta mususu copine na ye muso kanisa ta mususu auzoi sangwa mawa ezana mwana ezala na position na etango bazo pesa cours na classe mais tant bazonga kana ba devoir au topesaka ne au mona na mwana kozwa temps na discours on a compris que était professeur baki boy donc na ninga mabete ba ndeko bazwa temps penza ya koyoka ba comprendre moi je retenu on a retenu qui ba on peut pas comprendre quelque chose sur moi. Merci pas chimie ba kunzu message ndenge mwana belo ngode toi na bana 5e photo baxé zo 5e c'est bon la conférence vraiment chimanga wana boy bakaki boy bisaki ndi ko kombona sikanga comment en trois tu vas bien ngolo baba baba lingana baba bon conférence na CPD à trop appelé merci de l'organisation à docteur Denis Mukwege et Elena Matundu Bogolé pour l'invitation en tout cas na moni pena que message nanga eleki pour ndenge temps on a bandika kanzembo wana na moni salle telemi na pesi merci na peuple congolais nzembo yo comme arme de guerre arme ya kobengana monguna mopaya likolo mbo wana biso tolembi nzembo wana nzembo ni tolinga oyemba nga muke boyebisa ye akende tolembi yo lelo baba alingi aloba ye baba yanga navandaka na ye nie bokolobisa baba na mboko yo amoni akoki te lelo babalingi koloba lelo wana chimanga mais chimanga présence nous vraiment ezalaki important mingi awa na conférence oyo mais elo nini na retenir elo monke congolais atelemi namoni pena ke no congolais nous doit consacrer conscience et congolais télémi. En tout cas, un grand merci la diaspora, un grand merci na ba leader union surtout bazo bunda pour changer ça la manamboka wana. Parce que nzembo objectif nango eza esangisa ba congolais union surtout. Mouvement union surtout. Oh nani mouvement tel ya résistance. Pour ça biso surtout un objectif moko ya kolongola occupation. Parce que ça là batu ba osambela na église moko bo na bâtiment moko église ezebele. Bosambela Jésus, bosambela soki nzambe nini par exemple, mais soki bobimi basokola raté. Mais bon na bâtiment moko mais bosambela kombo moko. Vous en a division. Alors que combat oyo c'est la division té. Et c'est un mouvement kingandi, biso tu photo ça la moko bloc moko pour tout bengana batouana. Après to na conférence on a retenir que et l'on a retenir moko espoir ezali. Le changement est à la porte. Il y a un peuple congolais. Foulé en piété, il est temps. Avant le 31 décembre, quelque chose doit se passer dans ce pays. Alternance, il faut ça, transition, on a au salaire que Mbora Nabiso et rebondir.
Et nous avons une question, nous vraiment mbangu. Tomoni lelo nga na trek na landi émission ya ndeko na yo confrère na yo Thomas Lokofe aza vraiment en Afrique du Sud asengi ki asa concert moko pona bandeko nyonso baputi kokufa na mboka parce que yé combattant lokola yo donc engagé artiste engagé lokola yo mais yo ko lo baneti nini na maloba na poto landi émission ba pandi en partout. Oui. Mais il y a envie que nous les artistes, tous allons un rôle, il y a rejoué dans la population, dans la bisso, il y a communauté, dans la bisso, il y a peuple congolais. Nous avons un rôle important à jouer. Là, c'est pas le rôle à grand frère Thomas Lokofe, à jouer conscience parce que bisso artiste, on a testé puissance na bisso ba nzembo otolembi. Tant que ça nzembo moni batu balandi éveiller conscience ya batu. Espoir no lo ba. Nous avons des choses à dire pour ce peuple. Peuple wana azana posa ya artiste balobela bango, balobela ye. Moi je soutiendrai vraiment l'initiative ya grand frère Thomas Lokofe. C'est dans ce sens-là que la population congolaise a à comprendre maintenant qui est qui. C'est dans ce sens-là que la population congolaise a maintenant que position na ya lelo et la position au Congolais farazan. Les Congolais vivent pauvres sur le sol congolais au monde normal. Et vous voulez que tout va gagner? Non. Moi j'encourage l'initiative. Ceux qui peuvent faire limite au bête à featuring, peut y avoir en Afrique du Sud. Botindi billet, aux yeux tel à bien. Ok, Afrique du Sud. En tout cas, Afrique du Sud, il y a Manoir Razali, tu l'as mis, tu as ça là reportage. Vraiment. C'est que comme ça que tu ça là, en sorte que le message n'a vu sur eux les peuple congolais à propos. Bissot artistes, nous sommes importants dans la vie d'un peuple. Ça dépend de l'engagement et de mon amour. Merci Chimie. Chimie. Aussi sans. Ndenge na uteko ebisabino, toza toujours wana tosola na batu. Toza na mama Tina Kongolo. Il y a outi pena Norvège. Aye kaka pona conférence tout nae. Bonsoir maman Tina. Bonsoir Diamant Noir. Vraiment tout se fait ko yambo na micro Diamant Noir. O outi pena Norvège o kiti pona ni. Nae pona conférence oyo ya Dr Mukwege na diaspora. Na yoka ki yango na lobby eza likambo na mabele basakana kanango te yango na yaki. Vraiment likambo na mabele basakana nango te mutauti Norvège akititi na Paris po biso to le pena bien et pas maman Tina donc to le Diamant Noir ale. Vraiment nous sommes ça ngo kaka pona Congo. Eza pona Congo. Soki makambo boye ezali toye. Bino pendenge bozo sala musala boye to soutenir bino po micro ko kyo beba okoloko tango te. Caméra ko kyo ko kwea epasuki okoloko tango to ko somba. Bino bozo sala musala mboka biso pe soki toza na mwa muke to soutenir musala ke liboso wana nde Congo ko kende pe liboso. Mais soko ko yesa ba Congolais maloba moko ko yesa ba Congolais ba ota biso netini. Nako ebisa ba Congolais boy. Biso ndenge tozali ba mosusu bazalaka na muke, ba mosusu bazalaka pe na ebele. Sikoyo ba oyo baza na muke, bakokyo soutenir na muke oyo baza nango. Ba oyo baza na ebele, bokanga mutema te il faut ko soutenir ba œuvre neti ya boye. Tala mwana na biso Diamant Noir. Ami pesi penza, tana e nyonso, banda conférence banda ki azali azo sala ba nini, ba interview azo sala musala kitoko. Il faut qu'on soutenir pour musala et kende liboso. Et puis ba maman. Tala maman oyo mwana na biso atelemi penza, pourquoi ne pas la soutenir? Akende liboso azo sala musala ya mboka tolingi ba mama penza ba zwa nini ba koma penza na ba poste ya décision na mboka. Ndenge atelemi boye aza déterminé, il faut vraiment to soutenir ye. Vraiment wana mama Congolo azolo ba parti a outi Norvège. Biso ba mama ba telema mais yé mutazo bisa biso lelo ke ba mama ba telema penza na conférence o loko nini yozu ya malamu. Eloko ya malamu na zui ezake tozana nu ini tozala ki ebele ça le tonda ki vraiment elingaki vraiment e pasuka plein ba telemaki. Eloko ami bale ezake toza bomoko tozaki pe na idéal moko. Idéal na biso ezake tocha état ya droit na mboka na biso mais liboso tocha état ya droit wana il faut moi transition et salem et puis transition et kokyo salema te soki bato baza na bokonzi ya mboka sikoyo balongwe nanu te manda na bango esili topesi bango donc tokendaki dialogue toyokani ke basala inane
makambo nyonso ya dialogue babebisi yango oyo toyokanaki basaleli yango te moyen tozala na bango dialogue mosusu eza te donc basi donc peuple alobi vraiment ekoki esili yango wana tozoya na baconférence ya boye po vraiment bato wana oyo baza na bokonzi sikoyo bakende na malembe nyonso sambi tumba po biso toza bato ya mandoki te bakende bakanga bisaka na bango bakende bongo transition ekota epi tosala etat ya droit yango wana biso nyonso tokangani elongo par exemple ngai je suis une congolaise debout bino pe bozala bakongolais debout bamama ya kine nayebi ke boza debout botelema lisusu makasi tala bamama bazo viole biso bana na biso bazo kufa bana bazo tanga te tozomona pasi eloko malonga eza te tala mama oza na hôpital wana ofandi na bebe na yo mwaya obimeza te bakangi yo po ofuti mbongo te eske tokokende boye ti wapi tolobi sikoyo ya mbala oyo ekoki kisangani bozoyoka ngai ya mbala oyo ekoki na Bukavu tunasema hivi inaisha Kasai bya kumbanyi bya jiki boya tokanga na elongo toloba ya mbala oyo esili tosala musala po pouvoir wana ekende tosala etat ya droit napesi batu nyonso mbote batu ya kode napesi bino mbote Cordon Samuel napesi yo mbote napesi mbote na papa na biso Sindika Dokolo napesi mbote na Ange kuna na Diego kuna na Lubumbashi napesi bino mbote mingi Deko Eliezer pardon de Eliezer napesi yo mbote ya mingi vraiment zamba pambola yo nalandaki mission na yo kaka ndenge olobaki wana eza bongo ndeko Eliezer eza bongo toboyi bato akanyaka bato asupa ndakala toboyi yango to opesa ndeko Mike Mukebai mbote ndeko Daniel Safu mbote bino na oyebi na bengaka bino le trio nalingaka bino mingi ciao merci Gisèle Oumba Kolina na ya diama Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour merci Gisèle Oumba Diamant noiré